na bino bandeko balandi ngai wa bino Ange Kashira na baitandura bino baye bazunga libanda ya mboka na baye bazunga penza na kati ya mboka na tombeli bino penza bolandi bolamu pamba teze sika etobetaka masolo kasi na ndenge ya bosolo penza mafinga te ndezaka nde musala na biso kasi na mwa lombango nakoyelakisa bino moto tokobeta naye masolo papa José Matubwanga aza moto ya yambo te etusito yamba ye ya mbala yambo onde ya mibale papa José Matubwanga topesi yo mbote pe toyambi mwana mbote na yo mama Ange na sepeli susu kati na kobeta masolo awa na yo elongo na sepeli wana makasi oza journaliste ya mayele koleka yango lelo so na sepeli koya kati na esika oyo mpona kobeta na yo masolo baanalyse ya makambo ezolo kati na mboka na biso me napesi mbote pasege nanga kabuya mwana bute esika ozali vraiment musala kitoko diaspora mobimba bino soki boza te Congo nde pasi talaka nde boliesaka Congo RDC donc napesi bino bambote diaspora sika nyonso bozali bozala mobilize mpona kobute dehors banguna balingi bayebebisa Congo po boya kokuta mabele deja si bazwa alors napesi bino mbote awa toza na kati ya baanalyse ya makambo nde bosabone botia bajeme oyo nyonso kokutana émission oyo abone tia bajeme ekozala malamu naza prêt mpona koyoka bamituna nyonso ya mama journaliste na biso Ange afin que te bakoanalyse makambo ngonga epesa milo mama journaliste mwana mboka totondi botondi pamba te ondimi bongo koyamba invitation na biso mpo kobeta masolo ya ekolo na mwa lombango UDPS ezali parti moko na Congo eza ya makasi oyo eyebani na mokili mobimba toloba Etienne Tshisekedi aza moto ayebanaki mokili mobimba na parti na ye tolisanga na UDPS lelo oyo bamenace oyo Union Européenne ezomenace UDPS po projet ezalaka ya kokabola Congo lelo ekomobima na mpwasa epuis place nyonso bazosala makita bandeko bazopanza ete etala masolo eza boye etala eza boye ndeko nayebi te mpo na bino botikali kimia ata mobilisation te ya soutien ya chef de l'État mpo soki ozosoutenir non seulement chef de l'État ozopesa nanu mpe lokumu ya mtomboka na bino valeur tozala kaka baetikete te bamanipulaka biso te mpo na babesoin na bango baintere na bango Congo loko eseka bona bongo nkolo nde alingaki ezala boye epuis Congo ezwa bapourcentage oyo ezwi boye nayebi te mpo na wana nyonso koki koloba nini. Oui, merci beaucoup mama journaliste Union Européenne baza batu moko bandoki mpo na Congo na biso bango baza na posa baexploite Congo na baminere na biso ekende kobongisa Europe ekende kobongisa bamboka na bango biso totikala babola nzoka bayebaka te ke l'Afrique est le berceau de l'humanité Afrique oyo esengeli barespecte Afrique oyo me bango baeuropéen balingi bazwa baminere ya mboka na biso basalela yango basakanela yango mpe batika Afrique na pasi batika Congo na pasi. Alors biso na UDPS tozo comprendre déjà ba secret ya bato wana ba complot ya Union Européenne pour na Congo ensemble par le canal ya ba Kagame par le canal ya ba Union sur la kati ya Congo ba leki na pouvoir basali makambo bayibi mbongo siko basala posa so bakata bazonga UDPS makambo nyonso bango wana babongisi biso la kati ya UDPS tozo talela bango plan na bango eza déjà échoué tozo c'est la mot d'ordre il y a ba autorité na biso ya parti hiérarchie ya parti tango bakolo baketo kota na nzela pona ko manifester contre Union Européenne contre surtout ba français ba pays nyonso ba coup d'état ezo salama eza ba plus ba pays francophone ba pays francophone ba Guinée ba Mali ba Burkina Faso et ba pays mingi ba pays francophone nde makambo wana ezo salama. Qu'est-ce que ba français balingi pour na bango baza ba dictateur yango il faut que longola bango et bongo na Brazzaville wa ni balingole balongole président Félix est-ce que ça dictateur pour bosser les plans bosser la posamba minéré donc na tango président Félix azoti ke la bango tante bayiba nde baza na kanda ne balingi lelo akufa lobi musika menzamba za na Congo nzamba zo batela Congo webike mama journaliste bato yo na nzela ya Kabila banda ba président Félix a côté na pouvoir 27 coups d'état manqués oyo ba raté samedi 28e soki azalaki na nzambe te nde tosuki wapi lokola bakokoka na bango te nzambe aza na kati ya Congo nzambe azolongisa biso UDPS tokaba mboka o na maboko ya nzambe c'est le Dieu l'éternel lui-même qui gouverne ces pays tozozela
mot d'ordre de hiérarchie pour nato kota na nzela to soutenir président de la République pe ba institution na biso afin que batouana bayeba que non nous sommes derrière notre président bayeba que vraiment mboka mobimba et ça na sima président de la République Faci béton donc tozo c'est la mot d'ordre il y a hiérarchie il y a parti na biso UDPS pour to kota na nzela pour na soutenir ba institution président de la République. Pour l'Union européenne, Makamabino Bozo forger, et ça déjà la Katia Mai. Moi, Namboka, et Kastipo Kota la Penza, les Cambo, le Colabiso africain, le roi Toebina, nous Makamute, le Ronine Koleka, Ming, Bayevite, Bazana, Naponi, Bala, Rolala. Et Bokoki Kozwa, Mokanoto, Likanisia, Kolamsaba Imboka, Kopanda Sango, Mimboka, Nyonso, Atelema. Bamba, Tessuke Zakina Bamboka, O et Telema, déjà, Ngonga Oyo. Donc, au cas qui est déjà dans l'ambassade, où ils ont représenté l'Union européenne, l'ambassade ils ont représenté Rwanda, Banini. Donc, attends, tu ressens la violence. Tu es prochainement, ceux qui te rebenga na bango na mboka la biso. Pour ceux qui te tika na ba partenaire ata moko le l'Amérique, ils ont ça la ke esunga ata mo biso mo ndambo. Eza bien. Ki ko tika na ba mboko eza na posa ya ko exploiter biso to tika la na passe ya boy. Pour na ebite bino boko ki commenter ba stratégie ne. En tout cas, baebele bayebi na bango penza te baso koka coup d'état ndenge bato lamoka baso kende koyebisa bato ke non ndenge eza wana eza lokuta eza makambo bato yi de presse coup d'état eza lango te biso tolobi tokomi biso moko ba aner esika na kokuta moto azoloba eza makambo lokuta seke bango wana bazalaki na complot nayebisika la police bokanga ye ale kozala banimero tobengi boya kozwa bango mboka na biso ekutani na 28e coup d'état raté. Bato ebele baso ebate mutuka kazalaki pembeni chargé à sécurité ya Faci Beton ye wana mutu ba monter coup afin que ba éliminer Faci ye à se proclamer président de la République. Union européenne etango lingaki ya alinga lo babo sava mwata oyo bino bozi makambu ame bozo ngisa pouvoir et pas ba civil alinga sala soki 4 ans ale bongo bakokenda ba élection po bango ba balkaniser mboka yango toko sala ba marche pona soki batiki te baoni nyonso kutu deja baza na complot wana deja bakokende deja boloko makala mpe toko alerte deja ba ambassade nyonso wana ya Rwanda oyo ya France ya Union européenne ya bamboka wana nyonso wana tokokende kosala marche mpona koalerte bango ke fini RDC to Afrique eza nango bienvenu na bino te eza marche mpe na bino te eza pays oyo eza kela nzambe akela biso toza peuple nzamba kela nous ne sommes pas une marche pied ya ba européen po ba cause la ke bozo nyokola bozo niatela sans que bobongisa peuple oyo donc coup d'état oyo raté ba imboka boye bako ya solo lobby présidence a pesi avinaye po mikolo elekaki ba réseaux sociaux ba bando ba est-ce que ça solo to ça solo te ce que ça qui la taille kala muya ya déjà ndesi abimaki na télévision RTNC pona koloba ce que ça qui était ya mende mais tozana batu moko ba ministre information moko oyo kutu bango moko peut-être ceux qui bazaki na kata comprendre moyen ba leka ba déterminer batu ezate non bozo reconnaître que batu o bazo samsa na Faci bazo kokana te na bibonga wana bazo kokana te na bibonga wana Faci atelaki bango confiance même misala na bango e ko lakisa ke baza banguna ya république baza banguna ya Faci donc ba sali musala te peut d'abord Faci azalaki déjà prêt pe aza prêt ya ko remanier gouvernement wana alors baimboka bayeba que notre pays a raté un coup d'état formaté par Yemokonanu pe ba mususu bazaki na sima na libanda ya mboka pona kozela makambo esalama po bango baya bana bazali bana mboka ndenge nini lokola Kabila ayebaki déjà que makambo kalate ko salama déjà akimi kuna atinde bakangema photo esengo bameli ba champagne bazomela ba champagne parce que kuna bango eza déjà 90% réussi donc tango azalaki kuna mususu wana Moïse Katumbi pona kate ba nyonso bazana complot wana 4 opposants ya makasi ya mboka na biso soko tangi siko na mboka na biso combien d'opposants bazali ba Katumbi ba Fayulu a se retrouver en Amérique a outé Équateur a Kenya Amérique ya moko Katumbi akai Zambie akai la bana na Cameroun ale akai se retrouver na Afrique du Sud côté wana nani azali baruberwa bango nyonso kuna o nyonso wana bazalaki président ya chambre haute ya parlement kuna na Belgique donc presque Cameroun mukolo ya kozonga ninga koka bo bakiselanga mikolo donc osomona ke complot moko ezalaki wana ya mabe bango nyonso libanda siko bazotikeli
makambo pa ba généraux awa 17 généraux complices. Félicitations pa ya Tambo na opama général Amisi. En tout cas félicitations ye muta révéla ki Fachi. Apa Fachi na linga ko mingi tala makambo ningo zo bongama. Yango avant Fachi akende kuna na Ethiopie azaki na image déjà ke makambo koleka. Bango ba ibela ki programme ki akoyane dimanche. Yemba la moko alobi na zozonga lelo. Aya kaka boye na mapata. Bato aéroport balobi non papa ko kitate. Na kitate pona nini? Or reuti kuna pa ya ye moko chargé ya sécurité na yo François Beya. François Beya, oh non ne descendez pas président, en tout cas sécurité exaltée. Ah, si ouais. Olobi nini? En tout cas président ne descendez pas, il y a l'insécurité. Ndekolanga na chauma mungu ala mungu. Na Christian Chiwe pe na kata za kuna. Qui est? Na ye pe na kati ya bato balingaki basa coup d'état za na kati wana. Donc ye ce qui ye comme de bimina noté. Mais réponse du mois après ça qui na ndenge babando linga pe ke pa Fachi kita. Yepe alobaki kaka ndenge François Beya alobaki soki François Beya muta soki atuna ki François Beya ebise que non dit au président que vraiment il y a l'insécurité ne descendait pas soki agissaki na ignorance soki pe yebaki wana pona yeto yebite mais dis-moi il avait que aner de fois yeba loko nini alobaki dis-moi il avait répondu que insécurité alors bengi général Chico Ndé a Telemi à commune aéroport qui a donné l'ordre que le président puisse pas descendre. Allez, attendez, oh, batumoko baza awa. Alongi l'équipe nyonso wana. Atie équipe moko asikapo ba yamba président. Akemba ngona RTC. Atie l'équipe moko ba fiti. Alongi l'équipe wana RTC. Atie équipe moko asika. Président kiti akomi wana Chico Ndé mutu asali musala asali ratissage wana président pour kita. Ba général la solo bangwana. Mais na kati ya ba shikata to na kati ya Chico wana sa général na kati ya armée. De bashikata Chico tango atie ordre bashikata pe bakita ke longo na ye batie ordre na RTNC batie ordre nde kimia ezalaki bakangi papa wana tango bakangi papa wana na kati ya butu wana papa ngona François Beya ya révélation mususu na samedi wana na 2h du matin ya kolonga vendredi pona ko ya samedi oyebi ke ministre ya intérieur abimina mwasi na ye si omona vole ba 2h du matin abimina mwasi na ye abimina bana na ye boke wapi donc bele baza complice akokanga india ndekolanga zela no tosonga maleme ministre intérieur oza moko ya bino parti ya UDPS ye akimi na butu na 2h na bana ne vol moko ya briske ake papoke wapi ndekolanga meka na obandela po nyonso yo batu faut ba comprendre que Congo eza géré na nkolo Fachi azaka ba imposer kako imposer eza histoire vraie zobetama na Congo eza bitumba mabe na malamu nde ezobunda Fachi azoluka bolamu ya Congo kasi eza na bato bazoluka mabe ya Congo kasi tokosenga kaka tobanda kodévoiler yango ebima eza susu tabu te eloko eza mabe babombaka te fo ezala dévoiler biloko oyo po soki Fachi azalaka te biso tosuka wapi papa nde solution du Congo. C'est la solution du Congo. Nous avons besoin que tant que projet wana basali yango à 90% pour la bangonde et ça réussite. Donc ba moni déjà que non réussite. Le président oyo balinga batia François Bendé na comme la bangonde le président. Alors na butu wana ba bandiko kende même yemoko Jean-Marc. Ake ba biso yo papa yo zonga ba boyeleye. Papa Jean-Marc. Deuxième azalaka na 4 mis ateli papa olingo kende wapi yo zonga. Yepe alinga bima me bazongisaki ye bazongisaki ye kati wana ba conseiller bazana bango te ba conseiller bazali na ba rumeur po bazolinga te ba loba ba kombo ko soko le ba kombo kima mais déjà to bombango kati bazana kati ya umukamate chimanga déjà ba soupçon ezali na ba Twitter ba ebele so mais non bakangi te na bakangi te ezana no secret mais ya nkuku ezana ya kobombama on a ko révéler aza déjà na maboko ya aner bazo simba bango déjà général Yav aza déjà maboko ya aner pe bato ebele déjà bakangi mais moyen ba diffuser ba kombo na bango ezate pona nini ba mususu bakokima baza déjà kokangama obi complot wana ekotaki ba députés nationaux ekotaki ba sénateurs ebi avant samedi wana ndekolanga zela nana olobi dossier oyo
ekotaki badepute na basénatere ndeko sikoyo na kati ya basénatere wana basi bazwi bakombo na bango na badepute na bango ya liboso oyo aza suspect avant makambo oyo eya ya koelimine Faci ntango ya kuuta Addis Abeba mpo na bango asuka na mipepe soki ameki kokita ou bien aza na masasi ou bien bakangi lokola président wana mosusu ya mboka nini wana bakangaka ntango siko baresir na bango te nzoka avant réunion moko esalamaka mpo na kobongisa makambo wana basalela yango na hotel ya bahati hotel na ye apesi yango babongisa makambo mpo na koboma Félix mpo na kolongola Félix na bokonzi bahati mpo ndeko na nga nde esalami bongo constitution na biso topesa lisusu eloko wana ndingisa te mpe basala coup d'état donc tokoki kondima osu na mboka na biso te Antoine Tshilombo Tshisekedi aza na makoki ya kodissoudre nanu ensemble wana te mpo epese nanu mpe makasi mbongo ezokota ebele na badepute na basénatere kasi eloko ya malonga tozozwa mpenza te tozozwa eloko ya malonga te epo basénatere badepute wana bazolinga kaka Faci akende asali bino nini ye alobi boya na union sacré lokola Kabunda Longwe bahati kuta atikali président Mboso akomi vice président omususu wana soki conseil ale premier ministre akomi na kati ya comité ale oyo wana akomi porte parole mende batikali bino me bozoluka nini baza na posa kaka Faci akende yango tozoloba basénatere wana papa bahati soki kombo no mpenza eza na kati wana en tout cas bazositane moko na moko kasi ndeko na nga soki deja soki kombo bozoba soki deja kombo moto apesi esika na ye basala réunion mpo na kosala coup d'état bon wana sikoyo ezopesa nini déjà complice yango biso tozosenga na UDPS asala état de siège mboka mobimba ekota état de siège ata bashika ata bagouverner yango comme ça makambo ya kotala immunité eza te 15 députés nationaux 4 sénateurs baza na kati ya bacomplot wana en tout cas tozosenga président Félix mawa te makambo ya immunité ezala te il faut bakende makala soki na ta ya Mobutu pandaison soki na ta ya Kabila fo bakota na kati ya chambre froide ya Numbi oyo babengaka congélateur ndenge papa wana batena congélateur Eric Leng alinga sala coup d'état yo kapa ya Kabila basuka wa na congélateur ya Kabila ekolanga batuninga motuna na bandeko bakolanda balobi ete tomoni ndeko Georges Kapiamba azotomboka makasi na makambo etali droit de l'homme mingi atelemeli ndeko François Beya azokotele mwa makasi kasi ndeko na bango oyo babomaki batiaki na frigo tomoni bandeko bazosala mouvement te po eke Kabila aya koloba ndenge babengaki wana bonayebi te wana bozomona ngo ndenge nini nani ndeko Georges Kapiamba azomipesa mingi na makambo ya bato ya Kabila kasi na bandeko na ye moko ezosimba te bozozwa ngo ndenge nini ye bazwaki eloko avocat ya ye François Beya ye abimi avocat siko bapesaki nzela baavocat na bamembre ya famille bakete alaka na bango ye yango aprofite mpe apesa makambo ya droit de l'homme na kati kuna ye akoti kuna lokola bazwi avocat atuni nano estce babetaki yo ye alobi babeti nga te banyokoli yo ye alobi banyokoli nga te siko batuni ye papa wana moto ya droit de l'homme na radio est-ce que ton client on lui a frappé on lui a menacé est-ce qu'il y a eu babi ya droit de l'homme likolo na ye alobi te namoni abi moko te ya droit de l'homme likolo na ye il était bien entretenu on lui a pas frappé on lui a pas torturé alors ça va maintenant quel problème va reprocher on va reprocher ba effet moko mais il n'y a pas encore de preuves donc il est encore innocent de Gazali ah tala nega zokotela mais mutu na bango penza ya droit de l'homme mais alobelaka ngutu te donc papa Kapiamba zala na katikati ya musala na yo soki yo kutu bakozwa yo lokola ozala avocat ya mutu oyo azosala complot pour la république yo papa Kapiamba ozala na niveau na yo na grade ozali na musala ozala nango okelo ozala avocat na yo okotela bato ya Kabila donc vraiment ça se voit que en tout cas okolonga valeur topesa conseil pa papa wana baluka bachanger avocat mosusu pa ya papa wana bachanger avocat parce que ye ndenge azokotela ye déjà akokende kotele lokola avocat na ye akoloba babomi na ye te akoloba basali bango comploté ça c'est quoi donc ça va lui salir longwa na dossier wana papa Kapiamba longwa na dossier wana tikela bamosusu basala yo na valeur na yo na niveau na yo okozala avocat ya babomi te ya baoyo baza vraiment bazosala mabe na kati ya république du Congo donc papa Kapiamba wana topesa conseil abima na kati ya avocat akotela bato ya Kabila te mwana mboka sikoyo tokomi mwa kokota na makambo mpe etali UDPS makambo nyonso bibi na polele ebibi na polele assemblée nationale sénat eza
mingi baza na kati ya bamakambo olingi esalama. Donc soki bandimaki coup d'état esalama donc bandimi ete biteni ya Congo balingi bakabwa lokwa mbiso wana ekabwana. Kasi wana tokoyebisa so tata ekolo ozwa mayele banano ekotala na bango mosala. Etikali nango inane soko okangi Assemblée nationale, okangi Sénat, omeki kokonome na basekrétaire généraux bameka kodirige mboka. Soki esuka biso esuka mpe na yo mwana mboka tokota sikoyo makambo etali UDPS. Jean-Marc Kabunda akei Augustin Kabuya mwana kutende a remplacer ye. Yo okoki koyebisa Augustin Kabuya nini parce que na ngonga oyo akoki kaka kotraite makambo ya union sacrée. Na union sacrée eza basatan badiable. Bato bakosala bino poids kilo soutenir bino protéger bino eza base. Lelo okoyebisa ye na mandat oyo bapesi spécial oyo akoki kosala nini po ete combattant nyonso se retrouver. Oui. Nazopesa conseil en tant que votre conseiller, Papa Kabuya, Mwana Bouté, moi je suis votre conseiller à tas de loin. Et ma conseil langa izaka na nzela oyo. Na mukolo na kozala langa na zipe moyen to tête à tête to beti masolo. On zipe ba idée na ngai pe to ke liboso. Mais na etando ike otozali nde okoyoka ngai tala makambo elekaki pa ya Papa Kabuya. Tala ba idée wazalaki nango. Ozomona ke ekopesa yo leçon. Biso tonyokwami awa depuis 3 ans tosala ba école du parti ba diplôme ya ba brevet tozwa kuna na ba renseignement mais nani atikala kokotela mosala donc tozonyongwa mapambo likozala te mais tango bato nyonso bazosepela bana nyonso parti bazosepela bazana misala ayeka na pokwa ayeko yoka discours na ye mais mapambo lipepa ya bino bozali boso bozotinda biso na kati ya misala c'est une bénédiction aussi pour vous. Donc, nazopesa yo toli tala makambo ndenge ye Quellement notre secrétaire général il faut siko kozala tozozela mona yo biso ba communicateur ba ranger ba zoloba mais nous avons besoin maintenant que le secrétaire général puisse parler tolanda oyo yo koloba kozala ya kovanda na sukute bimisa mungongo zala dynamique. Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que le parti va faire? Ton côté Nanzela, ton soutenir l'institution président de la République, est-ce que c'est réservé quand nous avons besoin de votre mot d'ordre parce que nous sommes prêts pour Nakobundela, pour battre le pouvoir Nabiso. Il dépasse en une pouvoir, Nzamba pèse pouvoir. Et les Kakaka Bongo, jamais. Alors, Batiewana, Sala Musala, Munoko no fue Sala, Batufuba Banga yo, na Munoko na yo, nous sommes derrière vous. Ce qui est causé à la balabala, pour soutenir les institutions, nous les ferons. Yomoko yebitango pesaka commandement, ndengeni balabala tondaka. Nous vous attendons. Misala lukela biso, ngai kutu toko kutela biso. Ba peuple nyonso bayakawa. Il faut moi quelque chose. Na katia Ofida, na katia Aner, na katia DGM. La vie des atros, la Kabylie, c'est maintenant l'occasion qui nous est donnée. Papa Kabuya, la Kabylie, tant de la Kalamo Kozito solo la Kanaye, Nenezaki mardi wana kuna, Oyo, il y a Izalaki anniversaire, il y a Liwa, il y a Papa, la Bisso Etienne. Quelques délégations, la partie. Et Zalaki la Bisso Sengo, pour la commune, Bake Koloba, mais ça que besoin jouer la Kolobate. Bajou Moussou Alobaki a Koé, Bengisa, Moko Moko, selon ma équipe, selon ma département. Ne Tozo Lingabongo. Dans un rapport, il y a des cellules, surtout département de maman. Il y a des cellules, Bazolo Bake, Bango Soki et Lokoye. Moi, l'osso Soki et comme la Kabangote, il y a des cellules de maman Wana. Et sous la fédération, tout ce qui est la section. Alors, Papa Kabuya, Kalama Kambupe, il y a côté de maman, il y a des cellules. Balobi ke bango bakendaka mpona komobilize bango baya na bamarche basala boye mais ntango eloko eye mwa loso eye mwa quelque chose eye ekomelaka ntina baseli te bamama wana bazolela naza na rapport ya bamama moko boye antake communicateur na ye mpo na ayebisa yo tala mpe makambo ya bamama na baselile eloko soki eye tunaka zalaka na bato bakendaka ntina kati ya baselile soki eloko wana ezokoma kuna parce que soki déjà eloko eye me bato mosusu bakache mpo moto andenge wana soki otie ministre me akende koyiba na ye parce que koyiba ebandaka na ndaku na yo ti okokende omemaka koyiba. Nasengi Papa Kabuya, notre secrétaire général, que j'aime beaucoup, que Dieu vous bénisse richement. Allez l'avant, tala makamba parti, Luka Misala, Ezala, Moutinho Sazolo Babola, Mupona Yopona, Nerozo Luka Musala, et que vous allez le pamboli pona yo. Bible les autres, que ceux qui n'ont pambola baninga. Ayeb Saka Pierre, quand tu seras fermé, à fermer les autres. Quand tu seras béni,
bénis les autres. Quand tu seras élevé, élève aussi les autres. C'est une bénédiction. Nzambe apambola yo. Okende liboso. Pe umela okamba pardio. Mayele nzambe apesa Salomo, apesa yango pe pana yo. Okamba biso. Yangwana ba conseil na ngai atala makambo lolenge papa muswana salaki te. Ye a transformé parti. Apesa ba carte de membre, apesa misala, atala makambo ba cellule, atala ndenge basali la kamakambo. Est-ce que bazo vivre mapambo linyos? Bénédiction nyos ezo komela. Est-ce que comme katina cellule surveiller le parti? Tala makambo nyos. Il faut voir des gens jusque na ba niveau ya C, na ba niveau ba cellule contrôler ba avancement. Ba nouveau des est-ce que bazo kota? Qu'est-ce qui bloque? Il faut que tala makambo nyos wana ba conseil nanga pona papa CG Kabuya ezande yangwana. Mwana mboka tokomokoma na suka ya masolo na biso kasi na kolinga penza oyebisa bandeko ya botoka bwana eloko nini okoki koyebisa bango lisusu mpona mokolo lelo toka bwana epuis okopesa mpe nimero ya telefone na yo na bayo baza na bosenga ya kozwa oyo na nzela ya WhatsApp na nzela ya appel bakosala boni nazo yebisa badiaspora kala mingi te nayoka badiaspora bakongole awa baza awa bazofinga ba diaspora te bafinga ki ba diaspora te nde balobaka muzombo moko afingisa bazombo nyonso moko asalaki mabe na kata présidence afingisi lokola ba diaspora nyonso mais toyebi ke biso na Congo RDC diaspora za très important tosungamaka na diaspora alors tozosenga belobe bina bisika bozali na ba mboka nyonso ya poto mobilisez-vous même kosala ba marche na ba ambassade wana mpona koloba ke fini makamba ko dominer sur le Congo, sur les Africains, makamba ba coup d'état bozo organiser surtout na France, diaspora France, bo telema diaspora Belgique, bo telema parce que Congo soki botiki ngo bongo e kozala mabe. Biso pe awa ensemble na bino to kolite parce que soki IDPS a comme le pouvoir et ça kaka bitumba biso moko de bino pe bolita awa pe to lite na ndenge que to zu pouvoir yango. Nazo pesa conseil ba combattants, ba communicateurs, amenons l'unité, prêchons l'unité. Na katina ta o ezata ya kokabona te ta ya ko prêcher des unions te ezata ya ko s'unir parce que diable azalaka na kati ya ba des unions diable azalaka na kati ya bokaboni mais la réussite et la victoire est dans l'union alors tozo senga union na kati ya parti l'unité onions ba dongo limiso parce que balobeki onions ba ebele moko ancien cadre du parti moko passer na kati ya complice makambo wana alors tangu tokoyoka ye tangu ba ko dévoiler ba ko kangaye biso tokoloba kaka ale kende papa ozalaki no mabe ozalaki ndoko soki na kata ba député bato IDPS bazali tokobisa kaka au revoir bokende mais nous restons unis n'entrez pas derrière batwana bazokolinga kobebisa pouvoir ya Félix soki président Félix akei nani akoyana idée malamu oyo azala ngo ya peuple d'abord ya état de droit bato nyonso bazoya basaka na posa ventre ko exploiter biso ba chinois ba komisi biso lokola ba umbu na bango mais na mboka na biso mettons-nous debout, réveillons-nous. IDPS, pas distraction, il y a pas la tête. Réveillons-nous, protégeons notre pouvoir parce que ça nous appartient. Fatih, Dieu nous l'a envoyé pour nous, pour notre bien et pour notre bonheur. Numéro de téléphone, plus 243 951 67 35. Nabisika nyoso bozali ba diaspora. Toke na ka chaîne pona koluka koloba pe pona président Félix. Tozo bundana ba chaîne mususu bakatumbi bapesa bambongo pona balobaka mabe ya Fatih. Biso pe to na posa tozala kala bambongo pona tokende kolobaka kokombola kabiloko wana Fatih mata akende liboso. Po makambo bele Fatih linga kosala. Batu lokola ba communicateur bazamu te pona kokenda na ba chaîne. Moye boye bango ezate. Bato ebele musu bakanga Fatih loko basala ekeko bakanga esinga pona amona na te pona ba azo ba décision te alongola bango te mina bozo ba Fatih osala eloko te ndoka bakanga ye na basinga yango tozo bela délivrance ndenge kaka baloba zaka zache sort allez bima ndenge zo ba pesika nyoso papa Fatih za kokanga allez délivrance epesa mele au nom de Jésus kimia na nzambe epesa na mboka na biso Congo onosa koluka liwa onosa koluka liela bamusuba nyokoma yende anyokwama Bible mutazoloba bakoya nzela moko bakozonga nzela sambo bakosala ba projet ekoyela yote papa Fatih mboka Kongo pambolama mama journaliste na biso Ange Kashila ya munene ya makasi ba mama de tozoluka pona bakolobela mboka lokola ba mama boye ne bozomona ye il faut qu'on soutenir ba mama boye basala musala pona ko mema mboka na biso mekende batu bayeba makambo ndenge zoleka soutenez maman Ange ye kombo de Ange ndenge bazaka na lola ya lobeke no na kesala musala na mokili oyo
donc faut soutenir nga mwana manianga eko na bino mwana manianga nazala posa soutien na bino ekozala esengo bisika nyonso bozwami nzamba pambola bino totondi obotondi ndeko basoka nalobi plus 243 951 67 35 plus 243 951 67 35 ti oluki nga na whatsapp ekozala bien olingo tindilanga mwa $1000 moko boye po namemaka sango faci lokola nazalaka faciste alors ekozala la bienvenue yo ministre olingo tindila mwana manianga quelque chose mpona koteya sango ya Tshisekedi wana na kosala yango le peuple d'abord nde yango biso tozoteya oyo aza na ventre d'abord aza ya satana tika tamba pambola bino lisusu totondi obotondi papa matuvwanga tokomi na suka ya masolo na biso mpona mokolo lelo natondi bino botondi mpona kolika bino ete Congo eza enkolo Congo eza dirige na faci te me na nkolo nkolo nde azobatela Congo na bandi ete natondi bino botondi mpenza bolandi tokutana susu malamu mpama te boside ya kolanda ngai